Yeah. Oui. Ben pour Lucao, hein. Voilà. Serment, oui. Na combien comme on est na papier? Ah bien, tu suis lingua là. C'est Jeannette nous dit qu'elle est là. Ah. Ouais, lingua là. Molo musinga de poa. Nous dit là. Na pour déranger ta ma bibi na bima qui moi déranger ça qui. Yeah. On a tout ça on a. C'est on a mon serment boya ka période mon on a là. Ça mon nini ko mon windu. Yeah, ama marque wa. Ouais, kasi nous dit là là. Yeah. Comment ça? Ma bibi abimia. Ndi abimeli iselinga bien on dirait ça un problème mais vous avez un problème. Oh, je n'ai pas de problème avec elle. C'est juste que à la réalité l'autre tellement trop azok l'autre mingi camarade na mo abeti la mama solo dati bazali na mboka ala l'autre ndé bazolanda ye ndé bazolanda ndé baboma ye blo mo bongo donc na seke azana ma là ça za leste oui ayaka kini bosona ye donc ya tikala na mboka bana ke bana ye siko ya bosona tilo de pa ya pa lo belanga chaque fois qu'on a dati donc non pas mon été à l'autre mon été donc c'est pour ça qu'il y a ça toi bimala mwana na alphabet aloka tambola pour expliquer la place en na zo ba pété sur place en Azana adresse. Azana adresse abi Paris papa le kwana ayoka ka alo tambola sur ya mona sur papa le kia ça nini boya ya olukeliwa. Abi papa le yonso inganso sur nini na ibita abi nganani inganso no sur inganso aki uluka na kino na ibita sur ko zelewa be ya ibisenga iki bakutana kisuna de minjukeni ndia ibisaka ye asika bakutana ifona dati yango après ça abi expliquer moi place yango na ibita sur aweba ye depuis ba ya bimate atambola kumate ça weba nde yango na bibi alpha kuba atambola ba ibata so ba ko retrouver puis retrouver na sikamo maman on appelle sikamo comme ça so mais pas vraiment la souci na chaque fois tout là en tout cas avec son arrêt dati on aza mentimi na bon asala boni c'est pour ça au monde gaza vraiment et pour ça il faut consoler oui quand même oui c'est ma femme hein c'est ma femme na ngaki mingi na conseil qui makasa na potentiel za la calme la calme ndio retour na ngasi que pour remarquer moi nazala kenda ba shushu ne wana ba nyimi na munyo nguti na munyo Cristiano to ya bona muni kana lobisi sibisanga beti ba discuter na ya ou bien ni mais ndime petit pour noki makeli tina tombo problème ezate ya problème ezate ndeko bisinga ya mamba suri zaka bungo ya des problèmes ezate nazobi maman ok akena ta notre trésor puis sur la route na trésor puis bongo na sala tuna binga yo aya on pesa ye bongo na chambre pour la zone de la chambre froide wa mola nazo kuiba nemi on a aucun match avec ta match à vita yoni na lofo vita équipe na ngai nous ça va plaisir et comment on bien capitaine mais non là tu vois imane non non ça la blanc là ça fait cliver donc on peut avec lui bien c'est on faut ngeli Bon. Au monde qu'on l'a dit bien. Le monde qu'on l'a la l'aise hein. Même c'est quand ils sikana, kubanga na hotel mama. Ils sikana. Lelo monitor lia ni. Oyo moni kaka, o nyoso oloba na olamba. Pona ngane lelo na moto ko lia ba mfumbwa. Eh mama. Unga sibanga na fumbwa makasi, surtout fumbwa peno tubi moi Thompson pembeni hein. Kamata mbongozi. OK wenzie. So bi fumbwa na Thompson. Nini fufu na na fuma sangweza. Opesi na $20 avec beleti. O etikali hein, na pesi ninga poso etikali so meta mafuta, poudre, hein, moi ba besoin na mike quoi. Obi tumisa matia eza yo na pesi yo. Merci. Nakini.
phone that won't keep her distance. She was all over me, just won't let it be. Oh, no. So I said to her, I've gotta get home. This is so hard for me, but you gotta leave me alone. She said she didn't wanna listen to me, knew exactly what she wanted to be. My baby, I must admit that she was getting to me, waiting for me, wanted me to hold her oh so tight. To get back. Papa Mangembo. Abwe mwana. Ah, malamu mke papa. Uchi wapi kwa mwana? Papa na uteki pa mina ngaya Bob 6. Oya alo stade. Atali azate bo ya mona zozonga. Ona tala mina ngamuke abo na zonga ndabo. Ngayipe papa na yona utaki kusala bilanga na za kuzunga na tala muninga moko yangu na za kukenda. Ah bon. Ibongo mwasi na yoju wana na yokaki aza kulela likamunini na mwasi na yo. Papa lika mwasi ona na usepela mingi papa topusa na pembeni po moya tosola ta pembeni. Iza mwana nanga moko tudenga na kaka na yoka likamba mwana nanga yipenja muninga nanga na voyage banda kenda penza. Mama mbote ya? Bo sujet biso ya. Papa todenga na mwasi. Papa Mangembo. Na sepeli mingi nengo soulever nga point ya likambo ya dati. Na si yo yeba dati. Talaka modèle nenge papa palinga ki mingi. Papa Mangembo limbisanga papa ndenge na regretter boye papa. Papa esalanga pas si vraiment. Na kenda un certain jour pa badati modèle papa legi na bango manipuler ngai. Papa legi na bango akei akota na ndaku akizwa soki po ya masuba. Papa Mangembo ya soupela ngai ngamona na bino na nzoto. Esalanga malamu te papa. Yanga papa pesinga zu obine pesinga pasi ne na za ku makolela. Baleki na ngai ba sepela te Yolanda Gandhi. Papa tika pasonga na mona na modèle onde to tambola ba université na dati. Famille na bango pe balingi baluba te. Et puis balinga ite. Papa Mangembo siko nga vraiment papa na sala nini? Yoza papa na nga vraiment. Na osala nini? Bino pe ba papa o mona na raté. Tutika ka biso na biso bana na kati ndako. Eh papa, opesinga pasi ndenge yo soulever nga sudi kamo puis na moi makasi boye. Nga na utai banzela na yipu banzela na papa to kutana kaka nzela. Talaka na sepeli pété ko sulano na moi ko telema boye pesinga d'abord esalinga respecter. Limbisanga papa na ko sepela. Que papa o lekela biso na ndako. Utala taba baleki bana na yo mususu bazana na ndako papa. Si ba komba universitaire. Eh papa. Limbisanga papa pesinga pasi likambo dati. Papa Mangembo na meka même ko expliquer hein Six Bob ya couleur TV papa ata Mathieu Kaluvanga oya lingwala papa sepela te papa yangu wana penali kamba mai yango boyi mwasi na yo ibongo mama na binya sana ndakukuna ngakuthi balandanga babutulanga mapapa basapatu melelo tala bana ndenge bokoli boy dikamba mwasi na mobile zala ka miloka mutema bino mibale kanisa penya pona mwasi wana utala batu baloba te omoni na libala papa leki wana suka kusala mabe suki kuti na kata ndaku bali kukumuna kupesa yo vale utanga ka klasi te utanga ka klasi delinto ya swazaga yebyango mwasi wana na yebya za malamu na yeba ke kusukela boye bino baluba penza sala tupona mwasi wana. Mais papa ezaka pona baluba te eza pona bongo te papa eza pona bongo te papa. Bon na osepela mingi papa ngom suspect oyo lekela biso na ndako po tala nde to telemi na nzela bo papa eza pe signe ya respecter. Bon papa Mangembo nasi tukomona na papa ukene malamu na kuleta na ndako nakuya na ndako papa Mangembo pesa mama mbote yo pe malamu merci papa bosa na lo sambo te merci papa ndamba batela yo sambo yangu tata na yo na ngatu koleli boya nana sapo. Il t'aime la nuit